Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe. Kaka ndenge ngala bino tosola ka mikolo nyonso nakoloba. Bokasi na bana oloba te nakoloba. Pona indie. 100% catch congolais. Nese bino makambo mikolo yo, bino makambo batinti riti totena mupanzi. Toki enona ba technicien, bato ba bundaka babetana ba kofi ya solo. Tozaki na likambo biso ndeko betanga na bino eza ya maître tomate contre maître animal. Champion tomate champion ya Funa na champion de Kinshasa. Tala ba problème. On a kobeta esalaki nini? Basenga na ki ba combat défi. Tomate akota combat défi vraiment bomona ki ndenge banga ba bunda ki ba liboso ataki baye na ba plateau ba lobby ebele. Fin de fin Bitumbe bunda makinde na semble que dimanche passé babundaki na terrain ya Congo Congolais kuna na Lemba. Terrain net. Bitumba ya kosakala te boli bitutu mais fin de fait animal a gagné ndenge nini. Yango tokendaki mingi na bandale est-ce sport a bandale comme de tomato. Pona to tuna babetaki nini et puis a gagné to ba gagné ayoka kini nani akolela. Bonjour maître Toumani. Ah, bonjour champion local. C'est votre moleli to steka na yo. Seigneur. Yeah, ngana kolela ni. Na kolela tiens. Donc on se gagne zande ya gege. Dans la fédération na biso, na équipe ligue, na équipe biso na attente na biso. Bon, vous comprenez, bon, tout na yetu wana barabara, azana tellement fan de belé. S'il vous plaît, en cette émission, aïe. Ma bien fait ça bien, mais la zéro va faire son bien aussi. Aïe, aïe, aïe. Loba, il se sont pas battu. Bah, il y a dit que na segi garapo na segi fédération congolaise ya catch, na segi ligue congolaise de Kinshasa ya catch na biso, pe na segi lisusu na attente na biso bango nyonso. Kutu attente kutu azane na complicité wana te mais ligue na fédération de pesinga mawa. Oh. Oyebi na sengo pour moi pesa moi minute pour l'entendre bon protocole d'accord. Les longs à la vérité pour les tangi na protocole d'accord. Parce que problème on a la yoka kuna nde ngwana. O koto to sinya kibwe, o koto komi boy. Yo tanga yo poza na copie na ngoti. Copie Elisa na copie elle na bibiselo mais local boso na lobani. Oyebi un français. Un français. Ceux ba yambie la plateau, ba autour na yeteke. Tolo ba langue ni. Directement ba retourner na français. Oui. Un anglais. Ceux qui va bien la plateau. Ba retourner pété langue ni lingi to lo ba to solo là. Ba moko écoute en anglais. Pourquoi pas nous les Congolais? Tant que ça la émission, tant que ça la protocole d'accord, qu'on directement na lingala. Parce que lingala pesa langue na biso nationale bien très bien. Erreur rozalate. Pourquoi tu as complexé? Na ko kaka français mais non. Donc il peut se mawa pourquoi? Bien bolobi ke animal, lui a gagné qui? To betele maboko. Mais maboko to betele ya buzoba. Il a gagné ngai. A gagné nga par rapport à quoi? Bozela poto bande malembe, poto bande mission bien. Bozela on a un protocole d'accord, balanda yango. Beba accord ni nga to signaki. Ceux qui n'ont comprendre les français ont bien été. Comme ça bino population, bino public na biso ba fay na biso, bon mega ko expliquer biso français ngo lobaki nini. J'ai un protocole d'accord. Il a mal. Bolimbisana na balabale na osala nyonso malala. Oza vraiment te. Lelo na ye awa. Olaninga ti na bureau la ngai na entreprise. Et puis, nous avons les mains dans espace tomato, espace tomato, maître, espoir bandal. Voilà, na sepeli po. Je crois na hôtel ba ba. Nyama wana azaki olobaki no nga na timo la gazelo, nga za mwana musala, na bandi ozupe maison, au moins espace là na kati ya commune na bandal, na siège. Mais pour to bande mission bien, tout temps là nous, protocole d'accord ceux qui balobi ni. Ata tu es français ngote mais lingala tu es tako expliquer bien na lingala. Pour la français. Lingala comme na interprète ko limbola na ko limbola. Oui mais ça te avoir les écoute bien. Pour yo za ba image de so témoin. To bandi. Protocole d'accord pour le développement du combat défi entre les champions de Kinshasa en titre style classique et les champions de Funa
Maître Tomato en titre, en style classique. Prévu. Boyokani ya bitumba oyo esangisi bato mibale oyo baza na catch un sport oyo ezali na style oyo ya donc lolenge ya kisi te me ya technique oyo babundaka sans kisi oyo ezali penza maître champion de Kinshasa animal pe champion ya Funa Tomato en style na style classique. oyo ya classique. kisi te. Il y a qui cité. OK. Ils ont prévu le 11 juin 2023 à Kinshasa, au centre culturel de Lemba, entre la Lilakine et le Challenger. Voilà, point. Tobali na premier point, il y a protocole d'accord. Bolanda biso bien. Ba règlement, mibeko. Ba règlement mibeko. Ndenge to solo la ki. Nazana ba image. Yo za ba image, autant le gars va preuve à l'appui. Premier point, il s'agit de la catégorie et style. De la catégorie et style. Bolanda bien. Ba lobby boy. La catégorie du combat est individuelle et non par équipe en style classique. Lolenge ya bitumba ezali moto na moto. Eza ya bato mibale te ndenge bakotaka ba équipe 2 ou 3 personnes. Bato bakotela non. Eza ka mutu moko na mutu moko nde bako. Fara to benga na lingala fara. Ainsi toute autre intervention extérieure. Toute autre intervention extérieure, va préciser en bien. Bato bakoluka basala ba défense libanda ya ring. Oh mutazo bunda yo ndi okotela ye otato commentaire to likamu moko contre ye. Par un ou un autre groupe de catcheurs non concernés. Na kati ya moto moko boy individu to catcher moko boy. Oyo groupe ba catcher. To groupe ba catcher moko balingi basala intervention to ko ya ko sala mobulu na bitumba wana. Ces derniers seront sanctionnés de 6 à 1 année de suspension. Muto bakoluka bakotela ye akozala suspendi donc bakopesa ye tumbu pendant 6 mois to 1 année. 1 année donc ba mibu motoba to pe mbula mobimba. La zone na mibale. Voilà, OK. Dans les cas, le combat étant de style classique, tout recours à la tradition vaut disqualification. Oyo nyonso na bitumba wana. Oyo nyonso kozala libanda ya mibeko oyo ekozala disqualifié donc bako annuler yango. Ça va to bango bien na lingala, hein, na sembola susu bien. Po biso te bien so français te mais oyo to comprendre yango wana. Ba lobi ke catégorie ya combat oyo ya biso to bundela ya challenger contre champion eza combat moko individuel. Oto bengi ya lingala bien to bakaka mingi et comment fara dans na combat wana mutu moko te akoya ko intervenir ngai batu bakotela ngai te yepe batu bakotela yete donc ngane to beta matina suka tili fobo merci beaucoup ndenge protocole d'accord auto signé ki yango toke na deuxième point les conditions. Voilà, mibeko. O ba condition ba tiela ki biso. Bo mke nga za muta bituma muta ba instrument. Boyebi, mais yoka ba mibeko ba tiela kinga. O ba tiela ki biso poso binga lo katanga ba tiela ki biso mibale. To yoka na yepe nanga. Boyoka mibeko. Les challengers acceptent de matcher sous les conditions suivantes pour leur propre sécurité sur le ring. Les challengers, bien, donc c'est bien moi. Les challengers, donc qui dit que bakacheko bakobunda tomato, topé animal. Bandimi, banibeko oyo, on a intérêt na bango moko na kati ya ring. Na ring. Voilà. Pas d'objet tranchant sur le ring. Pas d'objet tranchant pour le ring. Na étendue ya bitumba. Terrain ya bitumba. OK. Pe ba préciser pe ba citer yango bien. Ba lobi boye. Bouteille. Molangi. Balongoli yango. Couteau. Mbeli balongoli. Balongoli yango. Ciseaux. Ciseaux balongoli yango. Lame de rasoir. Ekateli mande photo pe sous. Gilet tu bien nini. OK. Et autres.
pe ba misusu donc ba biloko oyo ezokisaka oyo ekataka balongoli yango wana bacondition bapesaki biso. Tout recours à ces objets vaut disqualification. Oyo nyoso kokota da eloko wana mulangi nini o biloko batangi awa aza disqualifié. Disqualifié na combat. Et l'utilisateur sanctionné de 6 à 12 mois de suspension selon les cas. Moto akosalela biloko wana bako pesa etumbu ya 6 à 1 année. Ndenge kaka bibeko ezali. Ndenge ezali. Troisième point, Balobi, non, troisième point, toujours les mêmes conditions. Ne pas s'attaquer aux parties intimes. Kosimba bisika wana te boulangerie, bapekisi. Kosimba ne pas attaquer aux parties intimes. Boulangerie kosimba yango te. Bozolanda, biso bavoyou bakuluna nde bobengaka biso. Tomeka biso la bino. Tout ce soit non français et aliaos. Il y a la émission Linga les Alara bien qui est français. Ensuite, tout recours à cette pratique vaut disqualification et sanction de 6 à 12 mois de suspension selon les cas. Toujours, ce aussi bibi boulangerie, suspension qu'on a à Bongo. 6 à 1 année et Rolanda yo. Voilà. Voilà ma condition, on va peser pour la bitumba yangala nyama wana. Yango tozotanga protocole d'accord. Toké na troisième point le belipso de la durée du combat. Ouais. Balobi le combat est de 20 minutes sans arrêt. Bitumbe zali ya minute tukumi balé. Kopé maté. Kopé maté boko beta na tina 20 minutes. Mutopé mazate. À la fin de 25 minutes, s'il n'y a pas de vainqueur, 10 autres minutes seront ajoutées par la direction technique. Ceux qui 20 minutes qui moto a gagné té. Babaki si 10 minutes. Zomi. Kaka pona mutu moko a gagné tout a gagné kaka. Voilà déjà troisième point. Alors, quatrième point, dernier point. Où il y a protocole d'accord. Balobi de la victoire. Na bolongi. Na bolongi basengi bisonini. La victoire est soit par tomber, par abandon ou par KO. Ya liboso bolaleli ndenge balalelaka bakonte 1 2 3 ya mibale. Bakangi o kati to ozwi étranglement. Olobi oui nde babetaka. Senga o babenga abandon. Ya suka balobi babeto KO zo kwa kola mukate. Batangi 1 na 10 match style. OK, na bandi biso bakuluna biso bavoyou totangi to ete so français ngo bino pe public ya mettre Thomas de so bo comprendre ngo. En tout cas, bomoni yango. Wana otangeli biso otangeli biso pona. Voilà, toujours que malembe. Pe ezape bien signé hein, fait à Kinshasa le 4 juin 2023 pour les challengers. 4 signatures ezaliables. Pour les challengers, signature et pour la Likakine aussi, signature. Tout le monde qui a challenger Amidou Diako a signé. Au Babengé, Nyama, après Nzouzi Tomato, il n'est pas signé. La signature n'a pas signé sur un réseau. Il y a besoin de mettre protocole d'accord. Après, tout le monde est président, il y a Likakine, président Jonathan Makoba. Il n'y a pas Ndima qui a une signature. Après, tout le DT Tyson Mouya. Il y a un signature protocole d'accord. Bon. Na bandi so na tangeli bino eza pona faire voir bino ke kombo to bundi ligue direction technique fédération mutatosi protocole d'accord oyo azati point tango bango balobisi biso kawa pas des objets tranchants. La bande yoza ba image eza bien presque ozala qui paye les jours où tu allez signer document. Mais question à la tuna qui bango oui, je suis d'accord, il y a ko signer protocole d'accord. Mais le quoi la bolongoli milangi ba objet tranchant
nayebi ke nyonso mpo bopesa ye faveur nazalaki ntango olobi ozalaki nandimaki yango mais natunaki mpe bango question en dehors ya baobjet tranchant on peut utiliser kiti ekota nango libaya ekota nango nyonso ekota bazalaki balobaki nini yo ozalaki wana bandimaki yango okoloba te mpo ye bozala nde parti pris bango moko bandimi balobi bwi kiti ekota libaya ekota ma pas des objets tranchants ça va na protocole d'accord wana yango omoni champion tomato azwaki biki na ye asigné ntango tosigné ye nyama wana atelemaki ayebisanga osali erreur omikotisi na kati ya mozindo ye nyama wana ngabi ye nde mutu amitie na erreur ok ti ntango alobaki na nga bongo nayebaki te bazalaki en complicité na fédération na ligue aïe ozo comprendre comment expliquez-vous protocole d'accord oyo eza bien signé to accordé ngo biso nsu tondimi mais to arriver sur le terrain yo zalaki na bakomba na komba babi tobeta mutu kao tobeta mutu atosengisa mutu abandon tobeta mutu na tombe omolaki komba ndenge bandaki ozalaki mana chauffement solo papa premièrement kutu na biso nano na il faut mwaka bato oyo bazaka badiable toye na 14 heures ngale na public langa mobimba toye 14 heures mais bote bato komba 22 heures comment expliquer quelle organisation mutu aye 14 heures po abunda ebi vivacité mutu ayaki nango ebi pression mutu ayaki nango na ba vitesse donc esprit bien concentré babe oyo nde kuluna po bato baobunda oyena na obotoli micro obandi koloba otomboki maintenant otomboka te pourquoi parce que na 14 heures mpona bunda combat 17 heures 18 heures combat ici là bamemi combat baobundisanga ti 22 heures ozomona teke bazali kobatelaka nyama wana bazoprotege nyama wana mpo bayebaki soma tomato bayebaki qui je suis bayebutanga 22 heures oyo moto akomi nano épuisé moto akomi ezwaki nga ezwaki ese nalaki kao abeti ezali so 5 abetaki 5 abetaki 5 angani abetaki 5 spire nayebisaki eke ventre oyo abdominal ekemba oyo abdominal ezalaka moi je travaille blagi te abeta yango bato bakao ekota ye nani ya monanga kwai kao abeta ya liboso na telemi ya kamwe ya mibale na bato ezali wana ya koloba kutu ezali wana ya biloko ya mike mais comment expliquez-vous en plein combat façon nabeteli nyama wana nasimbika ya chaise première frappe et puis obanda ba chaise wana kanda ezoni le makibi kibi toyaka te nayebisaka o mingi ngai nayaka mpo nabeta motu akende ndako mwasi nazwa mosala nayebisaka bino nayaka mpo nayokisa motu mpasi mpo lobi to baotie esu na nga asenga mo nde aza wana naokotisa lettre ya recours mpe nazokota retour tokobunda na ye nayebi ke bafranki diongo bokoboya président chako bokoboya mais ngai nazokota lettre ngai ne fo tobetana bien ya tu au combat de cage mutakota ouais ezala oui ezali idée bien s'il s'agissait tosala sa cage ate pa bagister tokosala yango mutu akota te ngai na kati ya cage comment expliquer tomate aza kobeta motu président ya fédération alongwe na place azalaki président vice président na ye alongwe na place azalaki président ya tante na ya mo amba tokomi kowela kiti na baprésident yo président il faut ozala netre balobaki bien que combat oyo batiango na terrain netre mpo bato bakota te mobulu ezala te mpe na règlement na protocole d'accord oyo balobaki yango mpe bien moto mpe akota te bon yo tozala no baanalyse ezela napesi omwa parce que namoi baprésident babi individu akota te quartier mpe akota te mbaba individu banani siko individu akote ayokanga nga aye koampeshe ngai na bitumba na nga yo moko te tozala no clair règlement ezali otangi yango bien tozala no clair
na place wana bangaki ba arrêter combat oui ou non bangaki vite ngeza nani bon na éviter pour ben individu ba côté lié autour de la claire carrément combat fallait katana parce que batu na ye batu biro na ye ba côté lié ba komi contre le règlement règlement pe kaka bango mo ba créer kiango bango mo pe kaka ba sala kiango alors sur le terrain ba moni que non ba ko bomela bango mutu ba yeko welanga arbitre pe le col a pe revers il a fallu kata combat pe sanga victoire parce que na règlement ba bi individu ko tate ba katia ba ko tate ngo mulaki na zela ba to na ngezalaki muta kota izela maleme to kende wanto ke maleme to ta sana to bela oyo ni mte kata maka tous les 5 présidents, tous les comités, bah quand ils vont l'accord. Ah. Yo tant que journaliste, yo moko jija mona ndengeni. Alors, utilité à protocole d'accord avec les élections population ba moni bayoki. Mais est-ce que il faut ça ndé recours na ndenge na bino ya bakatier au koti kuna ba c'est pourquoi tu na fédération au kaka il que ce qui m'a répondre yo. Mais ba ngam tu bazana ke ba bangati. Na bi ba parce que ba protéger nyama wana. Baza contre ngai. Pour ce baza contre ngai ba tse combat cage. To sel ça va ba justice to tori to ma bende ba tse sur la carte ngai. Les États-Unis tete. Mais comment attendre en Congo? Les États-Unis. Comment expliquez-vous to respecter protocole d'accord te au binomo ba kontibo sali mais binomo ba kontibo comme ba premier bateau ya kwa kokota so bitumbango. Beaucoup de ba premier bateau ya ko wela langa susu ba kitsa ngona mabaya. Comment expliquer? Bon, on va le dire comme Yuapi, Toza Wapi. Wananga lobelo côté oui je m'appelle Maboko ya. Oh là 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 là. Na zanga ya koloba. Oh loba nini? Ngana ki na caméra ndepo na. Po ngai na ndimi na lobi ke. Ngana zanga kama kamba ojije. Ngana na ndimi na lobi na kobuna milangi te. Na banzo mona pe na beti na ngai pe mulangi te. Na tosu bien na tosité. Voilà. Na kokota na mbeli te. Bomona ngana matela mbeli. Matela na mbeli te ma. Kaka na moi kuto matela maboko pa mande oye ozuka ka nzete na kit bon pe bango ba autoriser ki on la matala ngona bundela nango et puis tango ngo mata o la c'est bon ki kana na la kisa yi bango ke non na bimisel bango da bisa libala nga kaka yango na ye nango kit pe kutu kit ya zela ngo te kit ya zoko nga wana ezali na se ezali na se mais fédération na biso na ligue na biso na regretter mingi pour la comportement pour l'avantage au beau PC, nyama wana o lelo pe alia achepe makolo likola mesa. Alors ça fait fier. O mériter sentir wana te yeba na otika yote. Kombe go continuer na kolanda tina suka. Ça va, merci beaucoup. Na bandi au molai na chekebe plus de 4 tombés au molai ki ozalaki. Ozina ba fédération, ozina ba arbitre, sepe ba ba arbitre mo ba laisser bo ba mbongo. Sepe ba zai ko sala nini, oui que nazo comprendre na comprendre qui vraiment makambo ngo bien te. Nga soki na tie tombé. Au molai ki ninga arbitre azo compter. À compter 1 2 voilà. Troisième boy pas à télé. Yo molai ki troisième à télé. Muta compter 1 2 akangami ye moko. Public nga bazawa bako loba. Bino bwako pouye. Ba pour nga po ba na banda lo ba ki ba punga. Alors ici to tuna bango po baza. Bo to tuna bino te. Mais bazala ki na combat. Bon. Comment expliquer? Yo mo zo mo lango te ki zai kaka do ba lingela kinga déjà habité mutoyo. Ceinture au kendete. Pour arbitre compter 1 2 so nganga ni na ngazalaki oyo akanga ki loboko. Yebisanga. Tamsu yalala. Nani? Tamsu yalala zana musika wasaba. Petit wana yekuta avant combat boka 3 matchs na terrain. Kasi yemo makisha ndo sala. 3 matchs wana biso to aki très fort ndo mwende to yaki wana. Ayaki avant petit wana. Bino ni na bino bozana nganga te. Ah, mais hier azana nganga na ye. Bino ya kate nganga nemdu bituma ezaki banganga. Ezaki bitumba ya bibali. Wani bolu katanga ngamo pe wotepe na. Te, biso za besoin nganga te. Ah, biso to buna na force accord. Omoni animal nde la beta ki ye. Soki ezali contre te. Po comment ngana zo bunda bi bokainga. Oke bato wana ba démoraliser nga makasi. Bon c'est ça ngapela. Donc ba nerva ki ngala niveau moko. Donc si omoni ke nazwa ko bunda ba kangi nga ba kumu ko wela langa eloko on dirait comme si ngai nazwa ki eloko yango
na mataki nango soki mbeli so na kila so ezaki mulangi là au moins na ngena ndima bango mais yango ezalaki kiti ezalaki libaya ngai tant na zui o bango ba autorisaki ngape tant na zui libaya na bambaki mais ye moko nyama wana o bango ba favoriser wana azoki pe libaya bamba ingati yo mola yango te na image no namonaki oui je m'appelle tango ye aki ozwa yango pourquoi pas bakangaki bapekisaki comme si c'est une revanche revanche ani ya neyo bolaki ba kite dele on pas une revanche eza mawa ya na bi eza mawa trop soki to kumbela kacha yango boye ke na lokola za pig petit na bino lokola za mwana bitinda na bino ye nyama wana aza mwana bitinda na bino a pig petit na bino bokoteleka boye partout mette tomato nakoki toluka ye producteur bamemi so kombati na Angola mette tomato comme ça tout à place bino bokolanda bokotela ye mette tomato oui si na ngeza boye na invité au dimanche na plateau en direct ba kinoa nyonso ba benga ba loba o ba bonaki yo moko po pesa message au dimanche na plateau oui que ngaza nga pré partout et nyonso mais pour la dimanche yo il faut la balancer programme on a za dimanche wana ebité na personne de suite après mais pour la dimanche on a za horaire na ngaza vraiment plein programme na ngaza vraiment plein il y a vraiment plein c'est un peu passé pour la il y a dimanche au moins dimanche prochain pesa na nous mettre tomato message et mettre champion animal to message omoni nyama oyo ngana oloba na yo omatisi makolo likolo ya table ochepe bozolia okanti ozwi victoire eza victoire te na ozwi victoire te mpo nano obundi te okobunda oyo obundi te oyo eza bakoteli yo mpe ozosepela mpe bazolata mpe bamele ozotyama mpe bampeka fiere obundi te yebaka okobunda nde nazoloba no boye dans 2-3 jours nazokota lettre kombanga no retour Franck Idonga boya te Colonel Chakwa boya aboya te okobunda président Jonathan Makoba aboya te okobunda bitumesili te okobunda donc bagarre ezali donc nakotika yo te ngai photo silana na yo ti na suka wana nde ozwi repos soki tosilani te ozwa repos te lokola so obundi super akokolio yo yebi tomato yango te ate nayebi yo natuni kaka nde omoye tu te nabi yo yebi ye te so oyebaki ye onga oloba boye te taka obolaki bamilangi tu wana apanzana mutu me bobundi akokoli yo kaka soki zela malembe koba teke bobundi akokoli yo public ekanisaki ke 100 milangi na obunda te bongo te yo moko okobanda okumisa susu te nabe onda okumisanga susu okumisanga te nabe ozokumisanga te papa bakanisaki soki natiki milangi na obunda te oyo azobanga okima rien nalakisi eke fani nanga bango oyo baglodi bayali awa glodi azali babiro bapeti bazalaki na ceinture maître oui bazalaki ceinture bazalaki bajula ngandi oyo bavandi oyo bango tu bazalaki na bakomba basofia matutala bango tu omoni bazalaki président na komba ndenge na bandaki kofrappe animal mais lokola bato bamona deya défaite na ye asepeli boyebisa mwasi na ye asepela namu te mpo bitumba nano esili te oyo bitumba basali contre ye mpe ozosepela oyebi oyo balobaka na français à vaincre sans péril on triomphe sans gloire donc oganye na ye osali effort te esongo ekokana te na moto aganye na propre mayele na ye oui je m'appelle maboko ya nzambe maître tomate tokomi kokende na koshite nani animal message ke bitumba esili nanu te mais est ce que omeka mpe kopesa nanu bana bandali na yo message po bazalaki tellement desi malgré bamonaki na bango nyonso nde bazalaki desi en tout cas bafan club yanga to bandal bozala desi te na bandi bozalaki na terrain bomonaki kana ndenge esalamaki bomonaki poto nayebi te soki ezali protocole d'accord mpe te tobenga oyo putumunu soki nini oyo eza protocole d'accord toza putumunu oyoabomaka mpo na épreuve donc eza protocole d'accord eza putumunu donc oyo bosali yo mpo na faveur ya nyama wana mais bana bandal bozala découragé te bozalaki bomonaki réalité sur le terrain
bomoni ndenge bakoteli ye ndenge baweleli nga mpona botolanga instrument bomoni biloko bango bapekisaki totosi oyo baautorizaki bakoti bitumba wana bomoni bino moko na baprésident na bango na bafani na bango bakoti bitumba en tout cas eza mawa mais nasengi bana bandal esprit ezala posé boyebi ke bandal eza commune moko ya baintellectuel ya bato ya logique tozalaka sauvage te totiaki mpe désordre te bozali na morale toujours ya maître na bino azali toujours na base na pointe moto asemaki désordre azalaki te alors nasengi na bino nazokotisa combat retour nana gagné te wana gagné te wana ezali faveur naokotisa combat retour ngai na nyama oyo tokobetana na ye ti na lifo bongani tosilana soki aza plus fort abeta ngai na voie normale azwa baprésident na ye bavanda mosika na ring bazala mosika na ring bazala su bapeme na ring te ndenge bazali na facilité ya kosaproche ya kokanga na nzoto bawelanga kiti ngai nabeti bango yango te ngai yaki babaki te tobeta nyonso mais baobjet trachant te alors lokola kiti ekomi objet trachant lokola libaya mpe ekomi objet trachant alors mbala nsima baputumunu na bango baosala baluka bachange yango batidi yango bien. Oui, je m'appelle Maboko Ende Mbaluka ba étudier yango bien donc bana bandel boki ke espoir alobi ke a finir par kozwa ceinture de Kinshasa wana ekofanda na bandal ekokota na bandal donc il ne joue pas baputumunu oyo baputumunu bazosala oyo baputumunu oyo mbalo oyo tolinga valeur yango ezali baputumunu ezala na valeur ezala sans valeur te nakomi kokoma na suka émission nanga Maître Tomato ndenge tobaki Vieux Prosper Bakine alelaki mpona yo mingi kuna na bandal pe Chanel Bakine alelaki Eric Tola alelaki makasi Eric Tola aleketaki nango fort kasi koyo nayebi te moi quelque mbote pour lisala moi nga quelque mbote te na bato nange ebele na mabwaka nani bwaka mabanga ya liboso napesi na mbote epa bureau de nanga numéro 1 Glody bureau de numéro 1 petit nanga Glody yazanga tel bakomba ya champion na ye napesi Gisèle Matutala mutu na yo dangola bambote ebele napesi mama pasteur mami mena bambote ebele napesi mama na bango mama mobokoli Léonie Kiezele Samambi Maleyo bambote ebele napesi Julia Ngandu mwasa mikilise bambote ebele napesi Fifi Kabasele bambote ebele asepela place azali napesi tokotina na mikili napesi Nzuzi Jacques Temu bambote ebele na France napesi Rhoda Boston bambote ebele na France napesi Florent Kabamba na kati ya France toujours bambote ebele napesi Beste Montana Beste Ntikidi na kati ya Turquie bambote ebele napesi Landu Miezi Bibiane bambote ebele napesi famille Ntikidi bambote ebele napesi famille Souhaité y compris la mère suprême numéro 1 Lorette Souhaité Bakiwa mutu asalaki loboko ezala Lorette Souhaité Bakiwa yo asalaki loboko ezala bambote ebele bino bamisusu yango nde ezopesa Maître Fox nabo opesa bato misusu bambote mpo tozobunda bakoma makasi bazokipe na bango maître te bamesene baza te totanga bakombo te mpo surtout bandelo tozala bakonzi tozala baprésident baassemblée tozala badepute bakombo esalama me bakipaka biso te bayebaka te na badepute na bango bazosoutenir basportif ya bakomi na bango me ya bandala awa ata moko te ototombola honneur ya commune na biso me eloko moko te ebele ya bandel ata moko te na fula ye kokaba eza mpasi epa badepute so bandele bakabaka te badepute ya bandele maboko makasi baozela so bamoni ebembe Maître Tomato apres bayela banderole o bamoni ebembe oyo ekinganya kufi boyela bandero botya tokovote bino tozela bino tokovote bino tokovote bino nayebi te naloba nini je m'appelle Maboko ya Nzambe nakomi na suka ya émission nanga solobake ngana nanga mwana banda te na mwana ya Kini Mobimba komi nyonso oloba nga nazali
ona banda nazali ona makala naza na bumbu naza na kaluka kuti nazali ah chance ntikidi mwana na lela c'est papa polé na quelques mbote mwana papa na pesi mama viens mwana papa chance ntikidi mwana Belgique tomate yo salobit kané to solaka donc ya Freddy Ngoma le coutume mwana États-Unis tongo papa na kinge kuime kaka neto bibie prospère na Dallas yo ya ngwana pe na bosete ko bongo papi ndonga le voyant papi fala na mpe papi ndonga le voyant cho ya te muta bonga na courage na ye donc soki na zongi boy na te na obi gabe kindembe mutu muta soutenir ba sportif nyonso tomata lobi azo zongela lisusu animal senti wana na zongo te va bien fondation malamu akobunda na bundi te sala wana kaka netro baka dona mimi na États-Unis dona mimi moto nzamba yo kaka to senga ba soutien belé pona komboyo na pe na pour babandelango na pour nana abundi te abundaki te na pour to kobunda komba kaji ngamo na oluka muke na lukata président mokata bandeko langa ya France ba utina moto sala kaji Douglas Tess total sebe ba président boko poussa so Douglas Tess c'est le maire de Givors toujours ende moto olo bake Nicolas Kapende Carlo Godila na Brazza donc yo yango Nicole Kanda BCDC Equity Bank bana emono vivant tout en grosso modo donc ya bino yango wana soki na bosen ko lobake mon pasteur Brown Bomalika Berger Etienne Bokopolo nakangi biro technique na ngomba ko ba mon DG Tite Liongi mokonzi ya Tongo bamote bele DG ya biso moko mon DT Papi Fala vieux Papi Fala tomato azali boza décité bo sepela toujours Miranda Joseph Jonas Maza Wel Joyeyo bien au moins mwana 11 ans na bangenge ya mikolo mutu na Angola wapi Gisèle Matutala Gisèle Matutala d'Angola bele na yo mais na umila tipo ba obenga déjà na choisi Gisèle Matutala yo ya mwana vraiment ya solo na bwaki mere Katende ya yango Belamil Kamba motema ya ciao